Nazayine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandeko balanda émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino peti kaite kimi ya nzambe tata eyingela o mabota mabino pasi pe na République démocratique du Congo pambate to koyeba te bakambila biso bali lolenge nini lelo oyo na République démocratique du Congo toali ko bika bobe na ba fake news tozali ko mobika na bato bako luka ete bayebana tozali penza ko bika tendenge ezalaka ke bakambi esengeli bavanda bamilengele na tina ya bokamba mina bango lolenge ni bakoyi kokamba lolenge nini bakoyi kotambwisa mboka lolenge nini oyo population koyi kobika lolenge nini environnement makambo manso wana bakambi babiso bali kotala yango te epai na bango ezali bobele détournement sur détournement epai na bango ezali kobomonde oyo bango bakutaki nde ezali kosala biso pasi ezali kosala penza pasi lelo oyo wuto ba Belge batonga ekolo la biso Congo nayebi te bakambela biso soki batalaka likambo letali urbanisme pambate ezali moko pe ya science esengeli bato bayekola pona koyeba ete batongoki mboka oyo na mibuboni eseli mibuboni biso tozali koya pona komilengele kobongisa yango ndenge tomonaka pe na mikili ya bapaya okoyoka o ville na bango oyo babuki babandi kotongo po ete bandako evieillir babandi kosala babalabala babandi kozoba disposition papa Denis ndenge bino bolobaka lokota ya français pona kobongisa ye ekolo aba likambo litali urbanisme na ekolo Congo est-ce que bakambi ye ekolo Congo bayebi yango est-ce que batalaka likambo liango penza malamu jika am le number 1 au sein de la presse congolaise moninga Gauthier Boulay na Flansa na mboka ya mama Celestine na papa Michael lelo oyo ti Congo central ti fleuve ti ba mai oyo ya ba rivière eleka na koya kotindika pe kosala catastrophe oyo pamba te boko empêcher mvula ebeta te beaucoup empêcher maïté et déborder. Est-ce que bango pena ba mi tala ka penza ete biloko bia biso bongo to lengela yango pamba te to utai komona ete ata ko batela se na biso ya balabala okomona moto atongi akangi ngambo mai mabadai koleka ya lekisi la lolenge na ye okomona na balabala moto atongi akangi bato bakotonga alei lisusu na balabala bali na kobosa na ketango pe mabele ali kopema malamu te ezali moko pe ya catastrophe koyaka na mibumi ezali koya to na mikolo ezali koya bazali kotongo bandako koyeba te ba norme ezali te lolenge etongeli moto atongi likolo ya nzela bakosi lokwa bakobuka baye kobuka population aza faible azali na molobelité ya bango moko batiki bakoyeba te ke tango boko sala bongo boali pe komi boma bino moko tala lelo mama na likambo oyo komeli biso ezali moko ya bilembo ya ntango mezali moko pe ya bozangi koyeba lolenge kani nesiko bachenga ina sala mosala et puis bazali kotia bato na bisika oyo bilongo bani te moto ayebi na ye loko te poka kazali moninga wayo poka kayo tata na ye ozwi bokonzi poka kayo noko na ye poka kayo zaki makangwa ya na ye poka kayo botaka na ye poka kayo salaka boye nde okomi siko na nyongo ya kotia bango na esika wana kaba pesa yali mabete po yeba na kila bango metala bisika dino zali ko pesa bango mokonzi ya malonga mitala kapona sima na ye babetele maboko pona sima na ye bazwa simbisi ya lolenge oyo alekaki kasi mokonzi soki osali malamu te bakofingo yo bakocholo yo pe sima na yo ata ko moto moko ta kozwa simbisi ya kozala lokola yo
okokoma simbisi ya bato mabe. Si kama ye o mazali kosala mezali kopesa pasi. Tolanda na le gouverneur bisika o ya kendaki ebongo tozonga. Vous avez combien? Hein? De 6. Dès que tu vas manger, vous avez un bloc en lien? Bande ko balance na yebite pona bango bazomona lokwa bako bakisa ba point mate ekola kisa incompétence na bino bakambi po bozali ko prévenir eloko te vision ya prévoyance et pas la bino ezali te tango catastrophe ezoya bozo ko kapé kozwa solution te ezopesa pasi pesoni bokedaka na bapoto bozali kotambola bozali kozwa simbisi ya baninga te ndenge nini gestion la bango bakosala ndenge nini baprévenaka ayebi déjà ke alobi na 30 ans comment mundela azoboma biso bilo bokanisi guerre oyo mundela ayebi ke na 30 ans mboka nange kolimwa mabele ya mbalamu ekotika la Congo tika to provoquer Congo guerre ebino moko pe bomi koti la kati eza biloko eza destiné pona bango basala yango kala pona komonyoko biso bazali nde kokotisa bino parce que bamoni ete boza bensensé bomi sosui bokoti la kati ezali mabongisa b'impérialisme oyo b'impérialiste basala mokanda pe buku ya komo boto lo biso mabele ya komo nyoko biso pe ba komo article moko tala lelo bilo moko bakongo mani bokoti la kati bobimi babelelo na likambu oyo bawangela yo moko ke lisusu wala salamu alaikum mama ja wala ba mizima ngo boina South Africa la mboka ya Gilompi ngai na yoki esengola bana ndanu totala nanu nini elekaki lo mingo moye mouchi kotika bikoleka ya ba criminel mulumba Seka biso oyo ona ya bozo na bino ya criminel yo yewa na komo ya le mulumba oyo seka biso dima leyo dima ya mulumba dima ya mulumba ndeka ko ba bitumba te
balanda nous pe ba didaki mais ba sepela ki na maboko te ya moto oyo ko pesa ba maboko au moins exemple sengeli Congolo landa moto nyonso azoya ko sungola tango pasa aye ko sunga ote azali ko chola yo balobi je koko le kaka awa abetaka abomaka yo ndeko na ye oya po ya ko soutenir biso po mai jamais to ko recevoir bino Congolais il faut zalaka conscient moto abomaki mama na yo to abomaki tata na yo lobi na nzala ye kokoma makanga mama to makanga papa olobi te to venger non boza faible po boyebi plan oya ye libilote auti ko boma papa la bino ayek o bokulaka kila meje de talo take tumakale ko to bokile lokone fam pekato hein oh maki songu oh gumbola ngoya bokulaka ikala Paul habite to ko venger o ko venger quand po papa la bila sa kufa ile la komi papa abino to yeba ko batela ekolo abiso to linga Congo po to za na mboka mususu te biso to zali ko kende ko sensibiliser ka ko évangéliser ka ko talisa bato lolenge kani peuple à se prendre en charge. Mais ce que tu as dit, les sous ah ouais, les sous ko baki ça peut être bon s'abonner massivement les siko zo le bela bo solo, bo liker mes missions, bo commenter, bo partager, bo bunde tout mais ba vie, le lenge mon mère de Bruno en Autriche à Salaka. To bunda parce que ça patrimoine na biso to ke na okufa. Tozo négliger peut toza ko ignorer beaucoup de choses. Bande kolanga. Lelo nanga aza sauveur pour les autres parce que bazo ko libérer mboka la bangote. Mais bozo mona ba torture o ba rwandais ba osala ba congolais. Bozo mona lolenge ba bo ba congolais nuit et jour. Pourquoi biso mo ba congolais to ko bundate? Aujourd'hui les rwandais ba longi pe la France. Espérons que concert ya ba gim se robeta maté. Alors pourquoi bozo croire na bateau ba lingi biloté? Pourquoi tant que bozo pesa likambula bilo bozo mona ke bazali ko privilégier bango la patrie ou la mort nous vaincrons parce que ça patrimoine na biso zamboka la biso lelo botela bayiba filika basali front na bango pona ko libérer bamboka la bango pour empêcher les mindele là baza batu bauti peka na lola te babota makila nzela papa la mama ya mwasi na mobali ndenge biso pe to botami mais comment bango bazo raisonner plus mieux que biso po biso so utika la formule moko baza ko raisonner plus mieux pour la bamboka la bango baboy na bango makambo ya mabe bazo sala mais pourquoi congolais zo koka koboya te Congolais to saka communauté nationale, communauté internationale, communauté kingani, communauté angope lingi yote. Ozo zelaka communauté ke lokatelo likambo communauté wana ndezo bomayo. Lelo oyo bandeko la biso oyo bandako ezindi. Bache bango wapi? Bao bazola la libanda la balabala bache bango wapi? Précaution ni bazoli bango. Eloko nini bazali kobongisa sika po makambo eza malamu. Encore congolais pe moyina congolais boke ne zandu bo kamwa. Moi londunda o ezaki ya 1000 francs. Mais sika mot de vie nini bozo bikisa biso. Lolenge nini. Et après mikolo ezali koya bokoya sous peuple congolais pe sabelo maboko la élection. Bokoya sous peuple congolais voter bino. Beaucoup y a les sous pas banyamango ba ya te baza balançoire na bilo mais cette fois-ci il faut boloba non hein population. Il faut boboya parce que personne n'a aider bilo faut bossa la violence bilo moko hein pas bobi capé malamu hein. Il faut bobi kamalamu hein. Ezali mawa. Soki tolobi to kota to sala mosala ndenge longo bani bakobuka bandako ya bato ebele bakobuka ba société bakobuka ba biloko parce que bo envahissa banzela
ba mampango ba balabale koma mikie likolo na bino na bambongo a bino bocheli biso betage mboke sengeli pe pema mabeleza la droit ya kopema lelo solution ya mai ezali te ba mabulu transformé na forage yango pe lelo ekomi talo moto la moto a créé ba pompi na yeba o ba sala yango tala tango ba bimisi commerce na esika ba deux peuples et comme commerce na ba commune mususu kuta solo bela bango le côté parce que bango uta kala ba association ya essaye la bango ba forage la uta ko la sabilo ba toka kala bango mai pour la bango crise mai ici là na 21e siècle Congolais o atika la mai malonga zo mais la mai ya bien te Congolais o azala ba tribune o azala zongo na inga ba tribune mususu non ba exploiter mais Congolais azala l'utilité. Pourquoi? Parce que mutalingi na nous yemo quoi se servir et non à servir peuple ou mboka oyo ayaki ko luka bokonzi nango te tolembi tozo kufala masasi na este vous êtes incapable de construire sa guerre tozali ko kufala ba inondation vous êtes incapable ya ko bongisa mboka boye inde bozo ba mabulu ba minere bote kaka bozo kaki bokonzi yango bomi kabola ngo bino moko bo tchechola ba kolomboka bazata na entreprise moko te kabuya tchelanga oyo uti koleka la beach botala ndenge ba scandale ezo sala malamboka non que Moutina Moutal on a chaque porteur à mon ababalise nae parce que vous avez plusieurs bagages choisissez le plus rapide kaka poto en aéroport botala toeli na cano rapide ko uta beach ti awana kikole ko kitana biso yango tala population yoso bazo kende voyage donc zela njili moya koleka ezati biso so tokiti na cano rapide poto se rendre na aéroport tokiti na cano rapide pour se rendre na aéroport tole onzela bit ngobila $150 pour na kota po kolongwa beach tikinkoli bamso bafuti ba $200 pour na kolonga beach pour na koya kinkoli après to se rendre na aéroport bandeko la ngai na banzela silisi pamba te toko sensibiliser ka bato balingi ekolo toko bela ba vrai congolais ba mandiante be scroté o bazo ya kokosa ngai mvuluza tinda kingai nazwa ki révélation ngala sala ki boye uto bozu ba révolution yango tikilo lelo eloko moka malamu ekomona na te boyaki awa ngumba bozuite bozongi ba o bazui pe ya bango likabo bakei sikoyo tout le monde bazali kotala gouvernement o ezali kobima bientôt mais ezali pa la kati ya manyanga pokulo pesi mbwambwa boy e alinde ka bakata na likambo mais lelo bandeko la ngai tango bino moko boza kokosa mitu ekosala malamu te tala bayiba congolais balobi nanga yaka. Pourquoi bazo benga nanga? Parce que bazo mona ke biso toza faible. Bakangi biso ba arrestation c'est arrestation. Bazo sala biso mabe. Mais maintenant to ke la se ya mokongo ya nanga po nanga soka koti aya quand même kopé sa tranquillité. OK boye ya nanga kopé sa pe kimia te na République démocratique du Congo. Parce que to kozonga la casa de part ya ko benga na sou ba Rwanda. Vaut mieux biso moko ba congolais. To telema poto se soulever. Et les qui malamu koleka Rissi avai na ewana za kozela lelo ba Traoré baninga ba filiko basali fort ba ko basato bakutela kila Poutine ba soli kitoko pe bamboka na ba ko bika ka malamu koleka kutu biso coopération yango ya bino bosalaka diplomatie na bino tijengo alors tozali ko beta mbela ya koloba ete tozana droit ya kozala ensemble pour na ko sauver mboka la biso tozali na droit
ya kotindika bakambi oyo balongwa soki kaka atotelemi mpo basakalaka na peuple te. Mais lokola tozondima pasi mpe nzala toza kondima baintimidation bazosala biso tala tozopesa bango mposa ya kokende. eloko moko kozala lokola koseka, mais je vais vous dire parce que la komona prière moko o papa moko na salaki oyebi eza na bibebe mosusu esengeli esenga nzambe te autaki kosala prière ya koloba ete inondation na Rwanda alakelaki Rwanda mabe. Ok, la kati la eboko mbindo ezali nzamba lobi na yokaka libondeli ya moto la mabete. Tala ndenge aloki lisusu République démocratique du Congo. Ba signyo o ezali kolakisa nini? Nous avons des faux pasteurs, des faux prophètes. Oh baza na tanku tute ba fongola munoko pour la nation. Oh baza ta na tante ke balo bata po nzamba yoka. So bango ba fongoli ka munoko kanda la nzambe. Tala prière na ye. Bota la Rwanda, bota la Congo. Et car c'est quoi inondation ezongeli banane ezongeli biso ezali kotel sekela bilo bandimi o bozala kala bekleza mususu bokeba ka bozali la kati ya malédiction avec les autres conduits avec les boko ya na libulu. Tala prière na ye outi ko leka mikolo mileki kasi tala kasi Congo place ni ezongi bota la pe Rwanda o ya la kilaki mabe. Pour vous dire que on se manque pas de Dieu, c'est que on aura semé les moissonneurs. Tango za mutu mabe kotel ma pour la Congo te. Tango za mutu mabe ko sakala pe la Congo te pour Congo zo kende vers le se quoi la ngope bilaka la ngobe kokesami. Vraiment, tous les pas makasi, moko la biso Adrien Malenga, papa Adrien, ou tout ça l'accident à makasi. En tout cas, bande kolangai, oyo yebiye, azali moko ya cadre na SI2, ya mon amboka Martin Fayulu Madidi, azali pesa mo bundeli résistant munene, o azalaka la terrain à sensibiliser à conscientiser ka. Vraiment, ceux qui nous embêtent, mais le lotang musuto koloba halika mususu. Kasi la bolingo la nzambe pe mawanaye. Ebi na kobatela yende konyoso yebi oyebi numéro de téléphone yebi nga papa Adrien auti ko zopela likama munene accident penzo ezaki mortel mais nzambe abikisi. Donc nzambe azolukumu azali bongo penza na ndako za bopemi bengaye talaye ekozala bongo malamu poete na kati la passe de toyebaka baninga malamu. Vraiment papa Adrien nzambe wana zakaka ya bokasa ko batela opoete lokola bobunda ketumba ya solo. Atako baloki bakoya, atako bitumbe koya, ponzamba lobi ils vous feront la guerre mais ils vous vaincront jamais. To éviter guerre bilo moko bomo na ndenge neza na est République démocratique du Congo. Ça veut dire guerre ngolo ko la déterminer lo lengete ezaka ka guerre et aka la balo lenge belé. Wala pesa moko ya guerre o ngeko komela yo et komela yo déjà ka nzambe ya lola a permettre te po étoile ko bunde tumba noble et sengeli omona c'est quoi la République démocratique du Congo. Pe totika baloki nyonso na maboko ya nzakomba po amema bango na genda bisika oyo bakolia mamino pe misoni ya bango na awa ndeto sokisi. Merci na Kabuya l'homme puissant, n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape J, directeur de recherche stratégique et personnel sango mokonzi pareil be miso babiso bipa biso bozali ba mama ya moto mojali moto mozima mite nzambe ale kala ko pambola bilo ba programme angola no bondia botar de bono tayer émission ko komela bilo mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido. Merci l'équipe pour la télé na États-Unis d'Amérique mana nanga na kunya dolanga na États-Unis d'Amérique pe yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Big Daniel Ngenda. Famita Mutunga Yaniko Nzambe apambola bilo lik makanaki prisonnier de Jésus partout au Bozali. Tikanzambe a battu la bino. Bon retour na Junolo Soa. Mon ami privé et personnel, il y a F victime, il y a Fali Ipoupa. Que Dieu vous bénisse. Le 7 juin, si je ne me trompe pas, na Bruxelles, Torozala Bongo, Mobondo, na ING Arena, il y a mon amboka Ferregola. Pasipe mawa na ba oto kolela na bango pe petit na biso tozana toujours ensemble pe tokotika kaote nzambe alola abatela la patrouille la mort nous vaincrons papa le frère de maman Clarisse bino tout au boza na Canada tika nzambe abatela bino to bundela Congo la motema pe to benga na mona mboka fexa.